Caleb, c'est oh, yeah. Oui, ben, mon avis, Rémi Azalana, allez, Caleb, Alapna, allez, Bobo. Oh, yeah. Bon, alors, on a couché, quand il y a comme un solo en côté, Bobo, solo, quand le solo comprend les psychos qui n'ont pas été massois le coutate. Là, on va faire le longo, aucun endroit à sika. Rémi a bêté sur la vie, mouton, et banda, quoi, Bobo, à sika, zate, pour les carangam, d'ailleurs, binda, pour ne pas bien un tout qui vous sala. D'accord, siko, yo, kotaka. Aya penza na ozela Rémi na ba façon sur Rémi il faut ya penza yo faut ya matière na ko tika te faut ya pour to ko sopa matière kitoko ka ba hypocrite ba fana pemela na belle fille yo Rémi ozo fona mbango zo loba yo tombe va ke États-Unis groupe na biso na mona ki yango na capturer bino na otila bino capturer groupe na communauté tozaka groupe wana ou bete biso le beva ki ba tsala ma kamaro bota. Maman pesi mbongo basa belfi mama robota parce que matrice n'est pas moto il faut pas que vous chauffer en kuna makambo na bana ba yo bete solo binote hein kisasa makambo oh Rémi fanta bisa sur la mala Caleb zakan belle bazan pour na ba hypocrite makamunyo so via belfi so bimi na 12h juste na 33 nango belfi so ke na États-Unis pour passer sur maman bota to on a grâce à Rémi entourage non maman m'tapé ça imbongo tu pas qu'on a grâce na bango pas que vous chuba biloko wana pour bota ok et lelo batama boke belé ceux vont se retrouver na cage ba pedula ceux qui te bien ba pedula lelo c'est Rémi Kovo Rémi abima batama boke nyonso onga sherika Rémi abima na yo bat nyonso bo bima na Rémi amaboke na otanga bino Rémi abina bima na Omar na bima na Pierrot na bima na sherika na bima na Bobo atna nso abima na ye na bima na Sheila so mi yo ki a c'est grâce à Rémi na bima na Sheila abima na nani abi batuni yango so abima ba mo na bima na batama boke on a bossé sur comment bango e Rémi to na benga ne kiri na biso to na benga ye nani ami da chatir pour ya bima batu nyonso ami da na tout à fait ça comme ami da chatir on est grâce ami da na réputation ma abima ko mo bimba moi c'est ami da chatir et maintenant les que la biso belle bazan touré na ba hypocrite vraiment nyonso via belle vie so bimi na 12h juste na 33 nango vraiment mawe mbote balende MDG TV mafuta sike zalinga wa bino la grande dame avec un grand G bandeko babolingo bolimbisi pona makelele kana cadre ya actualité toye lisusu toloba nini bo uti koyoka bakake na matoi na ebandeli ya émission oyo les amis toyebi ba congolais nyonso ayebi bato ba théâtre baza banani makamni basala misala na bango nini ya bosoto o biso nyonso toyebi ya nango ya kobomba te mamunde na biso uti koloba eza ko kamwisa te sauf que salika apasi et sali pasi de ce que je comprends eza ke bato théâtre bango tout bakota maison moko yango monde bazana mo ba obligation moko ya ma mingi ya pasi bandeko na ngai célébrité sans Yesu ou encore koluka célébrité de soi-même notoriété période mo kala na lobela sur le mystère les mystères de titre lango ezokime de plusieurs sonorités je crois ezaka ne passé période mambu période ya bana basi bandai ko kende kola na bambwa na Dubai na bato bakende koliaka banei bandeko bolimbisa na Dubai
tolobela les mystères de plusieurs sonorités. Les mystères de plusieurs sonorités. Sonorité za makelele. Sonorité za ba bruit o toyokaka na musika o e atiraka biso wana mbongo lokumu kozala danser ko rouler carrosse kozala bien ezana ba mystère na kati bandeko na ngai mabomba mi oyo keso balobi na yo avant okota olinga to ndima te ba ozona mutambo oke kuna okeza surpris bandeko eza mawa ea pasi eza mawa eza pasi koyoka pe komona babiloko ya boye mibali kitoko babongi bazala nzambe nkolo Yesu sunga bandeko objectif ya émission oyo ka boyebi ndenge toya kopesa conseil mais nayaki plus nasimba biloko mibale kipedulaka oyo bouti koyoka wana na hypocrisie. Par rapport à kipedula les amis bakisi magie kindoki échange forme et au fait ezaka nde toyebelaka te kala ezaki so moto akesimba kisi ya mbongo to ya bakoyebisa epesa ya motuya il faut lekisa mama ou bien mwana il faut mwasi mais lelo diable akoma négociable vu que bato mpe batali mais comment toboma baêtre cher boye eza kitoko te satana akoma négociable lelo baforme échangea ya bacondition wa mobali bakoyebisa yo bimaka na baninga mibali wa mwasi bakoyebisa bimaka na baninga basi pona nini production est stoppée de wana nyonso eza insulte contre nzambe mokeli pona nini mibali babeba basi babeba doseke bandungunungu toyoka ekoza pe makambo solo balobi Caleb soki libala ekufa eza parce que pour likolo ba éjaculation précoce parce que pour votre information parmi les conséquences il y a qui pédula physiquement spirituellement non physiquement l'éjaculation précoce c'est en akati et à mobala aux asuma kasité mobala va nous tenir sous longtemps en fait ba mambo ça vraiment ebelé na kati nango mais nzambe bandeko il y a vraiment des conséquences néfastes et à la physiquement et à la spirituellement parce que nzamba qui est là mobali za mobali pona mwasi yo mobali basi baninga mibali ba ko zwa yo mobali o mo lala baninga mibali bandeko ça c'est l'abomination de la Bible na olobaka na bandeko na ngake ba balanda biso même ba o baza déjà na kati ya makambo Jésus c'est la solution vanité de vanité o umela na kati ya makambo yo kino wapi ou encore eza bien lelo ozozwa wana mais kobosana te ke o rendre compte ya vie ozo vivre lobiso okufi oke wapi lifelo existaka lolo existaka lelo so okufi étant pédé oke wapi omona nzambe te souffrance à lifelo ezala ya libela na libela et oko compara on te na pasi mona se na moya pasi ya kobota ekosa pasi ya kobota ekosa et esengo nzambe eza bato babika bato babongola mitema bato bamona ye et nzambe akondana mutu te agige ya mutu te ablama mutu te ce que j'aime avec mon Dieu reconnaître ka mabe oyo sali et pesa ye motema a changer par ozwa soin ya nyonso to pe contrôle ya nyonso bandeko na ngai pardon to changer vie oyo ana suka te l'homme vivra la sueur de son front yaya luka na ndenga ki mobali toyebi vie ya pasi partout mais nga na biete nzamba ocha toujours loboko et simba surtout sur otie na première position otie fondement et simba ndeko na ngai liali papa sina kimia kezwa bambongo ebele na ba complication ya boye olala pongi te yana bato bana ba million mais bondimela balala te mais mutu mususu ata musu na 10 ka ya pamba na poche azwango na ndenga bien oyo ezoko honorer nzambe en tout cas azana à l'aise azana kimia les amis na ebite toloba maambo na munoko nini toloba nde nini to bongo la mitema bandeko azali sika makelele na koti place ya kimia bandeko vie apprécier vie mbango na tina te olinga te tu seras toujours essoufflé
Comment à moment mo boy aussi mara mutu. Toka ba témoignage ti. Toka ba témoignage. Et bela o lobezali mais tout le essentiel. Bandoko lelo bata ba théâtre ba comment il faut que nous sukola. Sopi ko kanga nzoto ba sukola yo, ba sukolo nzoto, ba kanga yo nzoto. Pona ba charme, pona ko maintenir, pona na succès, pona en fait ma belé za ma mingi ya pasi. Mais bazana ba pene lo malonga te. Yo mwa mobali ba ko tobola yo sima. Ndako pe ndako te. Ba million te. Via matolo kaka. Ya pasi za mawa. Sko à quoi bon? À quoi bon? Na oki pasi. Kalebe, lo ba na mamolobo kalebe. Kalebe na yo kalebe. Non. Nzama sungane au kalebe. Je crois, ils ont un début année où il y a un prophète mona chez Bisso Télévision. Elle est capée trottée. Abi, Caleb c'est un serviteur de Dieu. Mais Nzamba aussi ngazonga nanzela. Effectivement, moi personnellement, dans la narcinarque carapona, ils ont un caractère chrétien. Kala. Tane au moins bilinga. Parce que dans trop théâtre hein. Trop théâtre na soki. Naza na temps libre mais nan de ba mambo belé donc trop de distractions. Ba pièce za soti na te surtout ba bloro ba nzongzing donc compliqué. Vraiment Caleb à côté na kati ya bitoto na kati ya bosoto mélange et paraîtrait na ba numu tozoyoka libala na mwasi wa buta obala apparemment libala moza na musute o to ebité. Parce que les gens soupçonnent qu'ils ont un maman donc et oui banagaga et là mi balé na lo baba ndeko ali kamba hypocrisie. Effectivement belle vie a entouré na hypocrite faut keba bela faut keba yaya bota biloro e mourabi messi de lo mo elo ba mina kati ya biro to lo ba ngobongwe na noyau na ceinture na ye bizarrement pas ebimi libanda et lobi na ngwata e do na 12h ba beti lisolo na 12h05 minutes ebimi libanda donc moto bomo ebede moto bomo ebiete ota ba voice ya o ebima ya dinana yango na oloba na bandi ko bolanda biso faut être prudent dans la vie. Obite nani anani moto cha pesa confiance velo kanza soki yende soki keba onje mato simba moto eza trop tard et qu'est fait l'homme disent les Quinois. Vraiment il faut vraiment beaucoup et de kenge les amis parce que mokilo to vivre maweza la sauter en tout cas mambo yo c'est vrai toyo karango mais il s'allie pas si paye ça pas si ba via salité boy c'est triste do bato ba théâtre bato ba kisi kandi toyo kandi toyebi ma mingi deux ans makampenza ya solo mibali kitoko boy mibali ya mwindu ya bambinga babobo bakale bolobo za mibali ka ya basi kaka mais beaucoup mape mibali ya mibali bo matela basi bo matela pe mibali oh là là abomination on est où là vraiment repentez-vous repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus revient bientôt. Tout me le pardon. Koya mwana moto yebani bunge yebani te liwa pe lubarate na mikolo nde bato mo kufara ota salaki crise ota lala ya la mouide ote to ebite to comprendre te ota bela ka mukie. Faisons très attention to boyi lobi okende no ko se retrouver bisika mo boya bien te malheureusement na tombe repentance ezalaka te yango to loba na baike tango wana na pema na bomoy nde moment ko profiter. Toi battu, toi parfait azaté, mais faut faire très attention. Il y en a bamabe musunza ma comprendre.
le péché, Jésus est mort pour le péché. Mais l'abomination, hey, c'est au-delà du péché. Dans l'Ancien Testament, il y a l'abomination. L'abominable qui punit des morts. Oh, pédoula, babetio mabango koufi. Eh, vraiment, nzamba songa biso bande wana ngai. Yamuke tozali na mwana nzamba pambola bino. Moi, c'est la grande dame, abonnez-vous massivement. Moi, like et ça bien. Ceux qui ont abonné, moi, les bonnets. Et ça, biso bien. Moi, partage et ça bien. On est là pour conseiller les amis. On est là pour prodiguer des conseils. On est là, les bien-aimés, pour nous faire une analyse, pour nous faire la part des choses, pour nous faire une vie au bon moment. Et il faut vivre. Pour lobby, ils ont malam. Il y a un lobby, ils ont Nzambe. Positionne-toi. Tout le monde a de bonnes choses à voir. Je vous aime. Merci, au revoir. Boyoka lisusu voice ya moya ndenge aza koloba bye Emmanuel Loba Mama Congo bye. Merci, à plus. Caleb c'est oh ya ya ou ben va mon ati Rémi azalana alele ba Caleb alakuna alia ba bobo oh ya ya bo balongwenda kusika na yebi ku masolo ngote bobo so yo kalisolo comprendre siko ke na obeta masolo kutate place banda fa ndo longo okena ndaka sika Rémi abeta so so abi muto ye banda kwa bobo sika zate kuleka nganga mda yebi ndako ne kwa benga ngato ke kusala ndaka siko yo kotaka aya penza na ozela Rémi na ba façon so Rémi il faut ya penza il faut ya matière na kotika te faut ya poto ko sopa matière kitoko ka ba hypocrite ba fana pemela la belle fille yo Rémi zo fona mbango zo loba yo tombe va ke États-Unis groupe na biso na mona ki yango na mona ki yango na capturer bino na otila bino capturer groupe na communauté tozaka groupe wana ubete biso lisolo beva ki batsala makama robota mama pesi mbongo basa bevi makama robota parce que matrice neza moto il faut pas que ko chauffer en kuna makambo na bana ba ubete biso lisolo binote kisasa makambo oh Rémi afanja biso ça sur la mala Caleb zakan belle bazan pour na ba hypocrite makam nyonso avia belle vie sur bimina 12h juste na 33 nango belle vie sur kena États-Unis pour passer sur maman bota to on a grâce à Rémi entourage non maman m'a pesa imbongo to yeba qu'on a grâce na bango pas que chuba biloko wana po bota OK et lelo batama boke belé ceux vont se retrouver na cage ba pedula ceux qui to benga ba pedula lelo c'est Rémi Kovo Rémi abima batama boke nyonso onga sherika Rémi abima na yo bat nyonso bo bima na Rémi amaboke na otanga bino Rémi abima na Omar abima na Pierrot abima na sherika na bima na Bobo atna so abima na ye na bima na Sheila so miyo ki c'est grâce à Rémi na bima na Sheila abima na nani abima tuni yango so abima na bango na bima na batama boke on a bossé sur comment bango e Rémi to na benga ne kiri na biso to na benga ye nani ami da Chatir pour ya bima batu nyonso Amida na réputation. Tout à fait ça comme Amida Chatir en esa grâce. Amida na réputation. Abima comme mobimba. Moi c'est Amida Chatir. Et maintenant les que la biso. Zakan et Belvez entouré na hypocrite. Vraiment. Union soit via Belvis sur bimina 12h juste na 33 nango. Vraiment. Ma ouais.